lesbienne. Déjà passant reste nini la moitié ya vie na ina coup de fader. Si la paix a passé la moitié ya vie na yena Mobutu a sali ça écoute une opération. Mobutu a exigé banani a exigé ba producteur. So chéri na ngazate na tourner te. Wana ba ba yebe ngote. Bani ba lati ça na vie ba bibi ça coup de fader. Ya ni na ngazate wana. Ah mais oui. Oh. Non, personne n'est gâté. Oh. Ça fait non. Son producteur a donné Mobutu. Son gars l'a dit que si la retourné, c'est Mobutu a retourné. Mon ange Gabriel. Mobutu a dit que comment on finit papa na bango. Non. Ah, ça de la si la dépense. Alors, on dit ça si la 15 kilos. Il y a mis en mina kata libu. Ah, mais oui. Deux coups de fois de rasane la bevi nini. Bevi teka kuanga. Kwa mi tangi sana ina to chaka ka bongo ne bango ba loba ka. Malea aza mutali bosote abota na mutakiya. C'est ça. Photo ya koye bango ba garda mama na privé. Ki songi ya bata théâtre puis lokola ya Gabriel banda ko chaka ni saka lokola nani Baptiste ko kuanga ye Baptiste amuta nkele ako kuanga mwasi lokola ya Gabi Bizandini. Azandini. Baptiste ko kuanga mwasi lokola ya Gabi te trop de nduta Mama na nzambe be kayeza ibele Baptiste amuta kele te place otokuka te toka sa place te eleka na eleke komela nakakutu ya koseka wana déjà mutabima ki wazali na fête comment ba wando be na madame Bijou Bijou la reine ana nzoto ana pembe maana eloko nzoto te yimtala kisi on parti na nzoto exode okoki kozala kitoko okoki kozala na taille skinny bien chargé là de longues jambes bien chargées mais so on eloko nzoto te le roi Bijou la reine etelinga na ye et pour la ye pour rien ana muto pese valeur te Comment belle la boumou. C'est quoi nous baquet Joseph Monsel baby. Mais oui. On va quand dans le Libyen. Tala exo koko sur la terre et ça bat tout souko obimi na ebo yombo ela si. C'est ça oui, même spiritualité zali. Bijou a dégagé yombo sur la yombo. Te mabe place au mabe non. Ya Bijou c'est pelaté. Te na sepe na Marie-Jeanne na simbi pe na kota belaka. Oui, Marie-Jeanne na hypocrite la qui sepe aka moi mungala. Bijou la reine ofinga Marie-Jeanne na utamboka. Oh, Marie-Jeanne a osale. Lorsque moi, qui cherche à lokola Bijou la reine, a tourné wapi. C'est ça. Atika liba futa ke ba mbongo ba utiliser ke na ba émission. Pour na ba $20, ba $15. Yebisanga. Pona kitoko Bijou a kitoko, je peux pas nier ça. Muluba mabaza la raté atanza mwindo a kitoko. C'est ça. Mais soko zangelo wa nzoto, wa pamba wa papa wa nzanza. Te papa so ya Bijou c'est pilaté. Te ane lo wa nzoto te. Belvina makolo poussière. Belvina kozala soki na ki lesbienne. Belvina pasatana et na queen de fader. Belvina ne lo kwa nzoto. Biloko na nzoto ça. Poutine de l'écriture. Si la pas bête visa mon signe d'autre. C'est ça. Au moins il y a ça film si la pèse aussi mateza par rapport ya nous sans zoom de ba tcha et bébé ya nani ya nani oh. Te ma belle place on non place il faut katango pour place il faut katango pour ekende bien. Mais oui. Et si mandé ça la ma belle. Nzonding eka kutuko baby sa vie à théâtre winga Nzonding mais ça ba Gabi de là ba se retrouver na ba vivre arrive c'est grâce à Nzonding nzambe na ngai ya Gabi pasi di va arriver ça les Gabi ma belle mais oui
So le bana le ba o lata kale so e monana. C'est grâce à Gabi. Gabi la maîtresse. Oui. Suivez les guides. Suivez les guides. Vrai mobile. Arobi Msambo na bala moi sur bijou la rente. Moi ça azale longa scandale. Vrai loko. Bala moi si le roi bijou la rente. Seigneur Jésus, non, place au école écaté. Non, pardon. So ka bala ka po sala ba propre forme. Et on peut nous amba sur sa mariage dans Nzela et Simati. Seigneur Jésus. Léa Koutou Baptiste na Léa baza pré Léa bali mobali na koko maman kotala maman mukolo lokola ya Gabi ena stuba okwanga ye ayo kasoni te mwana 1996 malilio yo Seigneur mwana ya Gabi mukolo ya Ernest te wana li ya Gabi ya ko bibisa aya ko finga Karine Yamado que j'ai sali likolo Karine Yamado no solo na ndekone Ernest bien chance à vie et mon appel bijou la reine chance à vie et mon mouindo molini on va aller pembe mais éclairer chance non vite c'est ça éclairage à vie en angote ben vie à mouindo mais vie na yé éclairé oui par rapport à wana biso ne to mone pembe nde wala ba moi c'est za mouinda parce que yé pas za mouinda bijou la reine mouinda te ntontinga kala surtout na top vision tale longa si la neba ndo bima on dirait vende comment neba comment vende de si la vende na biso toyebi mutu azaka ex ya sila tika sila na defo ya Mobutu bolingo na bango na Mobutu emona yawe baobunda bato baomona baokambote baso mibale baobundela nini bato baotuna oyo eza bolingo na bango lelo tomoni bango international ya kotalisa biso ke sila banda obima na papa madini esi aboyanaki na mama bia mais tout ça là au monde lettre divorce Yesu si là qui brisait des couples oh Jésus alinga kosi sa molimo wana pas belle oh Seigneur Yesu na keko ziki sa makolo asila na ziki si makolo bijou la reine n'a dit que ça minene kotanga mafuta Yesu tumba bijou la reine na passer à makolo na monoko Amen. Priez que alors à chaque fois l'échec n'est pas Madame Belleville, l'impossible n'est pas Madame Belleville. Tike la moté qui kwanga teka kwanga, tike la sirera ça la cirage, tike la maman ya malewa teka malewa mais Madame Belleville ata ba kangie na école laïque na toilette école laïque. Ba kangie na kati ba check ba pese papier na biki, a bimela biso na film. Ata ba kangie na école laïque. Na tara toilette école laïque. To ya sebi sumba. Si on se Madame Belleville na kati. Ata na solo wana. Ata na solo wana kutu beko pese suma inspiration makasi akoma. OK. Si on a tout naka maman ya Belleville perd son âme na papa Madame Belleville. Ce qui maman ya Madame Belleville boya ka butu ya papa. Est-ce que tout le monde est un artiste de quoi Belleville? Konasema malaika unasema mimi nasema yeye konasema mzu kama kufurahi mafu kidogo mama kidogo yeye konasema yeye konasema amupatia aseme shiko nasema sasa mimi nifanye mimi nyamaze yeye kwa mkubwa wangu boni boye kwa nani ozote emission ngo bankela yeye Poso ni kokonde la kena mayena mayo ngoko na ye solution yeso azoma tsambo ko pananga yo bano c'est profond hein?
soki aboyaka butu na bi na lembi nanga soki aboyaka est-ce que Congo Congo tonga tozana madame evite ngeza risque na Nigeria na minute ba otala Rit oh lelo ba bikutu baza après na madame Belleville bazo Dominique voilà Rit azo faire promouvoir Rit nani Kadir voilà okay. Donc azo faire promouvoir la jeunesse ayana bana mike mususu ba jeunesse assez akotsa bango ba vieux bobo sana aocha bango ba film babi donc ba auto publier na madame Belleville babi donc bazo sala makambu presque ndenge moko. Voilà. Na Côte d'Ivoire tout le monde a ba mère na biso kisi delta na Congo siko yebisanga siko mama boyi butu ya papa tonga tozana Belleville tonga tozana na c'est le Congo qui perd tonga tozana si na bisalo akoma te OK tolo ba to beta masola bato bakoma te ya bato bakomaka mutu akomaka achape label professionnel bakata na ba film te bakesa ba émission te papa coup partout ele kate ndenge ni yaya Yo sommes déjà une mission. Na chaîne madame Belleville. Non. Attends la deuxième chaîne on émission. Non mon ate. Mais kene ko no mona be émission te ba 15 minutes. On lobi mabe. Te na bi mabe te aiza pembe. Ah non finga te aiza ba to la sa différence entre ndeko na sa moi. Voilà. Si o yango moni nga na zo bisa ba ndeko na nga bo total la film. Ba film madame Belleville lelo okokende église te rattrapa ngona ba film madame Belleville. OK. Moi nazo kela hote na ndako chele ka 1 giga to chele ata 10 giga moko boy soki ere koki yo moko ye o chele vanda dala. OK donc ma fille dans quelle église était sur atali film madame Belleville c'est pas prédication même en théâtre aye le belon na retard za maîtrise na moté. OK j'ai lié mon pas fallait dans la promotion fallait na noni na linga rati. Si on n'a pas fallu toi la battre ça la promotion en français et bi c'est belé ce qu'il fallait j'ai la ndaba j'ai la finga battu au balobela fallait na français bino bolingi français ba veste bino ka tsaka bino banani aboya ba biso batalinga comment j'ai lelo a changé maloba parce que na kaya pour la makamba Belleville pour le basco OK baninga bazo sala promotion en français film nini ata ba c'est omoni fa film wana wa ya solo bana ata ba c'est la promotion na première langue en promotion ata ba na anglais ata ba na français ba lobiana et compter T ce qu'on est ba ko musala makasi ya pamba Jaël tant azo pesa ba toutes les leçons morales to ya ko sala promotion en français la charité bien ordonnée commence par soi-même c'est ça ah on film assis la mora décortiquer en français to longoli pe ka français on to che lingala a décortiquer en lingala donc ça montre que aza mutu mo azane parvenir ayene ka continuer ka na bulu yeke le ko trahir fallu a même ki poto afingele directeur na ye oyo lelo kutu na mwasi ne couple babunda po ba na liste vraiment soki lelo manka bango respect bongo Belleville wala za ba manka respect wana Jaël oya na wana siko ba pala biso e koleka te na ba manka respect wana vraiment Jaël azaki na mobile théâtre Jaël azaki na mobile théâtre koto na moni eleka te ya Jaël so eleki te seke basi mako ya mangana be mission te Jaël azaki na mobile théâtre mobile na théâtre tikala ko ma film ni to yi avant na inspiration ta ba beta magoda na mobile ni ba komaka film ni na pesi tigre lo besombo te ya montant qui sous magoda na raisonner en tout cas star aussi la raté aux a vraiment il y a on le bien donc ça montre que ta azor le babilo mo bo ça la promotion té et puis madame Belleville inspiration ezali société comme on a niveau na madame Belleville inspiration ezali mais comme on a toujours na belle production madame Belleville toujours ezali langage au Christian Shoga ya kanango obi sortie médiatiquement famille kasi ba ponanat OK obi série Christian Shoga ya katanga oki ba chesila na kingakati oh le baka neza boto sili to koti to bongi
nde langage que ça soba yake nango azala maîtrise ya makambo oloba nde yango mpe Jaël aye nango tozonga ata 3 films na nsima totya 3 films asila topanzela bango mibale nani akokoma bien tozonga kaka na skini meurtrière oyo meurtrière ki film ya silo azolobela wa si e meurtrière ki film no basaki yango nzela moko preuve ane lelo tosokola na Belleville ayebi okoma bafilme te mais lelo Belleville alobi kaka ménopause sa mobile batia yango na bapage tina bapage ya bamusike batia yango Belleville alobi o nzembo nani ya madilu batie Belleville na bapage sa make-up naturel mais si la uta ikoloba naza ya mokolo mona page nini check yango atiango na page moko to mona kaka na video na bango tamba live ne moko atiaki yango ça montre que niveau ya visibilité niveau na lobby niveau ya visibilité le loso batie si la Belleville Jaël a la maîtrise ma mbolo baté yuso mama kusoma kumuyeli sa mama ozo pata mama na das kuni na difficulté okanga makam nyonso lobi na kokokanga onte ndena bi okayini na kangi ko yaki o nyonso tika na yoki na ya komona papier o tire mama na bini et puis na okomango tana okomana pona tigela na papier mimi foko malingala po class na kena o yoto mtotanga ngo mengena lo bakona ekotu mama makambo maman Marie-Hélène tu vois quoi dans l'avion mais qu'est-ce que je mais moi toi à la maison je vous voulais vraiment c'était les poissons frais les conseils on fait ça demain ne t'en fais pas papa va vous faire sortir on fait ça demain j'ai l'impression que c'est moi la grande sœur pardon parce que c'est elle qui fait des caprices à tout le temps bah tu étais gamine quand papa disait raconter à tout le monde que j'étais sa préférée tu parles ouais alors mais c'est pas pour ça que mutu mo bazo pousser te ba pousser te ay classe na retard j'ai la zone na problème ya zema bato longoli lobi mabe ah non donc comment mutu za ba problème na vie na yo ozo linga aussi sa problème ozo ba ke Belleville ba likolata na retard bien écoute des avantages ndanga ba kingunda mais est-ce que moi na za important na poto moi na za mbongo na poto mais yo longoli zende c'est bon bala poto pe ba terrasse yango za pe ba kanga bala ba belo mama ndeni imminence a été détectée. Donc, aux hommes qui ont Jaël, aux hommes qui ont un film bien té. S'il a commis film bien wapi. Wapi, voilà. Et puis à Tiki Nini. Bah film si les autres calquois dans mon pépé. Tonton touché le roman pardon qui. L'image à tout le monde jamais. Tout en deux si comment on a MK aux matanga ba Marina là ba kocha on a première position qui est ba Michou. Bon yo ebité ba beta ina ko beta. Ba bengana ina ko bengana bata. Bazo insister kaka filmer. Bazo insister que eza makamba secret ya famille. Bazo filmer té. Il y a de quoi ça qui na projet. C'est pas ça qui na caméra et tirer madame Belleville. To yebité. Mutazo bazo ke na rotindi kae. Mutazo azaka na madame Belleville logina ye. Star vie na ye. Donc arriva à madame Belleville. MK Koti vidéo. Ou bien mon okela baba kukuma ouais. Baba kuku moko za baba kuku amayele te. Comment matanga o Jaël ayekoloba lelo? Tala matanga ya mwana ya sila wana esali barrage bachango na bapage ya Belleville de bachango wapi na toilette. Tandis que ba star ne ba yaki pas Marina là-bas. Mais oui. Ba star solo so ba yaki pas Marina. Yaki ne ba Marina là-bas. Biso to yaki de papa chéri ya matanga yaki. Na mona ki bango te. Bazuku to nini a descente mo ya maman Olivia Kala. Batango pa na ba. Nana ebisaki bino ha. Batu ya sila bakomi le roi batu ya PPRD. OK. O banda ko kosa biso Kinshasa mo ya bien ya ba flair. OK, to vivre na Kinshasa ba solo à l'époque na bango. Yesu azali misungi nanga misungi oizanga kati tangu ya pasi nakabela yoki ulengela
to ivela bakisha sama fulu mais bazala ba vidéo mo ba créer là ba créer tala ba créer tina wera ay mata siko ba sala bongo ka pona biso te ba sala ba kosa na ba zoba bongo na ba zoba ba fani ya bato asila donc to benga bango en quelque sorte l'état moini tala niveau l'état moini donc voilà ba fana asila le lobo fongola misu comment matanga ya mwana na bino MK kodisi liboso ya Marina Laba biso mo to talele boy to talela ici mama matanga ya Marina Laba soki keke chaîne pas kotisaki siko leti ngape na nekane na ba pete na ngabwe na ke matanga na nena ngona kibuto na te kitoko te bongo azokele na elongi akuti ngala laki na barba bengi na tongo ya matanga vraiment azoima na cinquantenaire na tika téléphone azo filmer eko ça la chaîne na reta siko na zo ngombe na chango ale na zo ngona chango na chaîne bon respecta ba fan na binote vraiment baba buku siko bazawana ba osepela mona biloka bongo mabete mama boko parce que c'est le mot c'est comme tu dis ba encourager bango pour nga na moni fan moi côté pa na nga bi moi na suka bino na bozo lela mais kuna MK yibi s'il a un problème sérieux te ayibi te atinda ki cameraman OK et puis atinda cameraman mo bo ebité atinda mutu bo ebité ko atinda lem sous téléphone mutu mo kutu bo satana ba musala makasi yango siko ezo lakisa lelo différence entre grandeur à Belleville sila na Belleville ngana biso te ke zoom achaka sila mukie Belleville mi balé ngana biso ngote bango siko bula bango c'est comme si on dit bazo ridiculiser madame Belleville nzoka ba la sa grandeur ya Belleville sa grandeur na ye bazala bango be censé ba yeba ngamba sala kati donc ngai ano 15 jours ngana ba ngo tata sila za boyi na ko tombola caméra na filmer sila te o me bino me ba start na za ka déjà ben na Belleville derrière na bino me ba collègue na ngai na comment na filmer liboso na ye avant ya komelo na comment soki ba be ngoni c'est la ivoirienne avant comment ngala comment est-ce que la critique ne za ya lulu il est là mais kasi yango na bito avant ba komela ngala reste comment ka collègue déjà nakende pa mama sokola te nasambelaka nzambe ya bako nasambela nzambe ya bakoko nayesa bato ya tv oza mpe na lisumu parce que oparticipa na moment oyo babandaki kozwa basi na basi yo mpo obandaki mpe koencourage yango te nga na banda encourage te na banda kotelemela yango na banda kotelemela yango osenga bolimbisi mpa nzambe me nasenga bolimbisi mpa nzambe nde namona nasenga bolimbisi mpa nzambe ti bayaka kofinga bato balesibienne nga nazala na ndoki ya lesibienne ya monene tendresse naolala nde na ndako boye nazobisa nzambe limbisa masumu na nga baplace bababika asani yo bajia na place makosala wana bandoki babebisa bavia tala to omoni mutu soko aye kotatola tendresse tonda upepela ya aya kotémoigner aya koloba mabe nyonso to asala bana bato parce que ye afingaka bato ya misapi ye moko moto ya mosapi moto ya misapi makasi alingi to bana olekisa bana wana batv awa baoloba bato mosusu bacommentaire baoloba géri yo ezali kama marie jeanne na bijou la reine bana mibali ozwa kotamaka mabala basi eza kopesa ndeko moko oyo tozomona osala mabe topesi ye conseil omoni bijou la reine il faut azonga moto bijou la reine aza Djibouti ya sila moto asala la reine Kilimanjaro kasi obi mpo na benge Djibouti mabele pete bato nyonso bafinga sila alimbisa bango nde nakoka olimbisa bijou la reine te basala siloga makasi papa kasi à part siloga makasi le pardon c'est une puissance qui libère mais ndenge ni sila okokozwa motema kolimbisa yo te bijou la reine otamwa na soni na bilamba naise katika makambo koya poso omoni nga so na bina vandela pena régler bijou la reine po babiloko osala na c'est pas bien tango ayaka chaque fois kolomile madame Belleville bijou la reine ayebiteke ngam na yembaka na famille buta bemission na bavar ezalaka nangati nayebi nanga mno cha micro so bimisele bavar ezalaka ngati sikoyo seri wana soit prince ayamba soit ngana ayamba moko na bi Belleville ayebi makambo nga na oloba te na vandika na otala epesinga pasi epesinga kanda siko mutu aoloba te eske bakanisi aza yuma to aza ngoto bobo to ayebi koloba te
na place a bela mutu ya koleka émission ko expliquer semenga moko na lobelaka ye na lobelaka ye pe na lobelaka ye po aza madame aza responsable aza na bateau yo moni na restaurant na bat travailler wana il faut te féliciter la belle vie TV wana et puis otala bon test wana il a tel na bango bate makambo za okota la VIP Maman yo. Atinda na epe bisote. Maman, Jericho Bectos na pesi ombote, Rémi Kovodo. Jemima, Nene Bota, il est nanga. Bureau TA. Bureau T. Ma famille nanga. Qu'est-ce que bibi wa bureau Belleville? Prince Luamba. De mère, maman Pekisi boyoka bosa émission té, maman Pekisi. Boyoka ngala porte-parole non F Sabino, maman a Pekisi. Gingo ma vie faut ça porte-parole, on ça maman surtout ya Belleville. So, nalobi zela non nalobi loko moko gingo balobi na ben. Ava maman na famille Bota. Ayaka na yebi. Donc, Bijou la reine, biloko sala ya koya ko humilier ka baninga ne basi. Mais atala sko vie ba ningo azo humilier. Bato balandaka biso, ba encourager ka tu parles bien, kenena e bien. Mais tant ozonga yo moko na ndako. On comprend que Marie-Jeanne Lelo a retourné ba théâtre. À part pas Belleville parce que pas Belleville ça quoi France 24. Ce qu'on a tourné kuna. 11. So cela veut dire Marie-Jeanne a na niak. A la performance artistique. C'est l'autre performance artistique, il y a Bijou la reine. Oye muta c'est ça Bijou la reine succès. Karine Amadou. Chega a commis film ya Madonga a commis film ya Amadou to bête na fara. Ya banane ça succès. Belleville Kanzi donc vana na ngben respect na famille Bota Mobimba. Respect na binonde boyambi ngai. Porte-parole, il y a sûr, hein, la patronne na Belleville Kanzi, donc vana na ngwende na ngamoro porte-parole, il y a sûr, donc Bijou la reine Kilimanjaro yeyo, na linga bino makasi famille Bota, donc tala rande bolinga rande bolovanga, donc mamba bien. Mambo ya bien na episode on a mamba bien, il y a bien makasi, il y a makiasi. Donc merci vraiment na ba fan tout ya famille Boto bolinga rabiso Bijou la reine pas koti suma ambaron. Respect na famille Bota. Bijou la reine lelo asaso. Bijou la reine a commis ko vivre na ba bengi ba yambie émission $30, $10 à masanga, $20 au loka place à Hollande. Oh, lobi mabe eloko yango moni aye ko répondre kovo hein pour kovo do pas le bakango basa ela ke tintiani biso to za na posa bimisa ba makambo te mais bango baza na besoin ko bimisa ba makambo parce que yo finga Marie-Jeanne za nda kuna ye allo aza allo ta kolo lupango yepe pa na bango ezali pa na bango moi sambinga pembe bongo ero pa na bango be pa na bango ezali atika biloko na Bijou la reine o ba ya ko beske ngana lekine émission na fingi yo te o toucher logo. OK so o toucher logo en tout cas to yaka même aux maman biso na kango maboko Belleville betu franchement mais au moment où que on maka pingali mbisanga o pas de famille maka pingali mbisa heureusement que tu ya za les famille Bota maman na ngazo
Bonsoir et bonjour à tout dépend de l'heure que vous avez réussi. Très belle émission Carrefour de Stars avec votre homme la servante, la voix angélique Bianca Zanga, autrement dit Bacharge, mon asuka famille Bota. Vraiment, tout liker, tout s'abonner et tout partager vraiment na belle production film qui toko ezakuna vraiment total la film tout la jamais dessus. Merci Naemoko, notre autorité morale, Poutine de l'écriture, Belinda Kandi, Maman Morote, Arai Goshi, VIP international. Vraiment na plateau na zanga Morote na sana papa Kulutu, oh wap bozomo na déjà na attaque ndenga zoloba awa toko solo la. Nyonso sauf rien. Tout ça kotalisa na mokili ndenge Jaël alobi ba communicateur ya madame Belleville basala la promotion te et puis madame Belleville ayebaka kokomate et to kolobela lisusu likambo ya top model to kosola lisusu likambo ya ba sortie médiatique oyo bandeko et to koleka récemment yango to kosola ngo vraiment na papa Kulutu ya famille Bota. Avant qu'elle a présenté papa Kulutu na pesi ba moto nanga na ya Sylvine Jolie et pourquoi pas la maman chérie, merci na maman José Lusadi sous maman Claudine Bokatola et maman Annie Basiper et maman Ningo Yamputu, mamie Tadina de Belgique, merci à la grande H, merci beaucoup na Evelyne Duchesse Tsunani, un grand merci à la grande H maman Sakina et merci beaucoup à maman Francine Matondo, merci na maman Ewine, ba maman na biso nyonso, maman Gina Mabiala Bola Moneki et merci na Nanou Lungengo Pierrette et pourquoi pas Renate Kitenge. Et na plateau na je suis avec papa Kulutu ya famille Bota. Oh wapi na lobi déjà papa Kulutu bonjour. Bonjour Bianca Zanga. Mwana suka famille Bota. Yeyo. Ovani sanga boekala. Kale. Komaka ngana ya mbako. Vraiment. Lelo pena tuka nazana esengo mingi ya ovana na yo plateau parce que to solo la masolo oyo etali makambo ya artiste na biso madame Belleville. Ba mbote belé na bandeko nyonso bozolanda surtout na chaîne oyo boyebi ndenge bo soutenaka sœur na biso. Bazali ba sœur balingaka madame Belleville na bolingo solo. Bo soutenaka bango yo sala bien. Papa Kulutu na bino ya musuniye yo beauté ya deuxième république. Mobala litutu, mobala taille S. Ma pièce rare. Pièce rare. Ni libumu. Mais il n'y a pas le bazar pièce rare. Il n'y a pas de pièce rare. Il n'y a pas de taille S. Il n'y a pas de taille S. Il y a bataminé. Il y a bataminé. En tout cas. Voilà, la personne qui est belé la massa n'angé yengos. La personne qui est belé na Alino Soba motema ya Matina depuis États-Unis ba famille bota ya sûr. Maman Célestine Mabilo, maman Niba Super na oka otro pas bien kazanga. Maman Niba Super, maman Brigitte Nkoufi, la bossalité maman Germaine. Donc bambote belé. Mamie Tadina de Belgique. Belgique, il y a no beta loko. Mamie Tadina de Belgique. Donc tant qu'on comme en Belgique, miroir ya Belgique ezaka Mamie Tadina. Donc bambote belé la famille Libota, surtout ya Brazzaville, la famille Libota Brazzaville, bon contacter na plus 243 98 15 35 131. Nazoya bientôt na Brazzaville ko vana na bino ko solo na bino après ba noko na biso pe ba kenda kuna ko tia ba pano papa Kulutu na bino pa zoya pona ko rendre bino pe sous visite na kuna bana o kendete nazongi ponga parce que uta kuna ngala uta kuna et puis ba pesa nga bénédiction Paul ya omoni lelo na tika ka batu lokola ba Fuka Bernard na Brazzaville te Zikida meuble famille kanga na kwe ya marché ya Wenze wana famille Kanga Mobimba Hippolyte Kanga donc baza famille oyo ba berjanga na ndako 2 ans apesanga pe na ndako ba 2 ans semeki na biso pokaka semeki na bango mwasi na bango za muluba babi lokola boza munoko moko va na ndako 2 ans donc Brazzaville eza mboka nanga ba famille bota Gabon en tout cas ba mbote na bino belé ya Point Noir bambote na bino belé vraiment OK ça va mission na biso vraiment ebandi ya papa Kulutu boni basangola no ya film na biso musuni posé de la Belleville Télévision. En tout cas, à chaque fois, l'échec n'est pas Madame Belleville, l'impossible n'est pas Madame Belleville. Tike la moté qui kwanga teka kwanga, tike la sirera sa la sirage, tike la maman ya malewa teka malewa, mais Madame Belleville, ata ba kangie na école laïque, na toilette école laïque, ba kangie na kati ba tie ba pese papier na biki, abimela biso na film. Ata ba kangie na école laïque. Na tara toilette école laïque. To ya sebi sumba.
soso bakangi madame Belvi na kati ata na solo wana kutu nde kopesa soso inspiration makasi akoma. OK. So yango na tunaka maman ya Belvi perd son âme na papa ya madame Belvi. Soki maman ya madame Belvi aboyaka butu ya papa. Est-ce que tout un artiste de quoi Belvi? C'est profond. Hein? Soki aboyaka butu la bi na lembi nanga soki aboyaka est-ce que le Congo koto fele ka bat fo boyo kango Congo tonga to sana madame Belvi te ngeza risque na Nigeria na minute ba otala rite oh lelo ba bikutu bazal après na madame Belvi bazo Dominique voilà rite azo faire promouvoir rite nani Kadir voilà okay. Donc azo faire promouvoir la jeunesse ayana bana mike mususu ba jeunesse assez akotsa bango ba vieux bobo sana aocha bango ba film babi donc ba auto publier na madame Belvi babi donc bazo sala makambu presque ndenge moko vraiment na Côte d'Ivoire to mona ba mère na biso kisi Delta na Congo siko yebisanga siko mama boyi butu ya papa tonga to zana Belvi tonga to zana na c'est le Congo qui perd tonga to zana sina bisalo akomate. OK. Tolo ba tobeta masola bato bakomaka te. Ya bato bakomaka. Mutu akomaka achape label professionnel. Bakata na ba film te bakesa ba émission te. Papa pour partout il est caté. Elle est caté ndenge nini yaya. Partout. Yo so mona déjà émission. Na chaîne madame Belvi. Non te. Ata la deuxième chaîne on mona émission. Non mona te. Mais kene ko no mona ba émission te ba 15 minutes. Olobi mabe. Te na bi mabe te aiza pembe. Ah non, fingate, sa différence entre ndeko na Samoa. Voilà. Si vous yango moni, nga na zo bisa bandeko na nga bo total film. Ba film madame Belvi lelo oko kende église te, rattrapa ngona ba film madame Belvi. OK. Moi na zo yo kenda hote na ndako. Chele ka 1 giga, to chele ata 10 giga moko boy. Soki ere koki yo moko ye. O chele vanda. Dala. OK. De ma fille, la femme dans l'église, c'était sur la table de madame Belvi. Et ça ma prédication, et ça ma théa. Et ça ma cours par correspondance. OK. Oh on dégonanga si la ndenga côté na ndako na ko l'acception na réseaux sociaux. Il faut ba chaye na kit ya marque abwe, ba matise loko likolo, ba tiele moi vert rouge na kati. Azotala na TV munene na hôtel la Belvi. Film à Belvi azora ba cours. A occupé ko se rattraper. Abimi na scénariste à lelo. Tango est-ce que dans le moment où R et VH te bachara point na vie à mon tout tu pointé mais tout est VH te c'est l'autre attends reste à vie ne tikali wana akoma omoni place kaka madame Belvi va gagner qui voilà, merci beaucoup Tozoko Bakana Papa Kouloutou déjà nanda kuboza déjà ya kosepela. Merci beaucoup à mon vieux propre Flujon Sintilou depuis Paris. Merci à David Kanyama depuis États-Unis. Vraiment Papa Kouloutou Tozoko Bakaka. Et lelo ba ko pesa bino leçon morale plutôt et pas il y a Jaël albino beaucoup plus pour ça la promotion à Lingala et pour ça on a une promotion té ce qui promotion beaucoup plus pour ça à Lingala par rapport à Babakou ça la promotion na bango na français. Na éviter na place wana j'ai la Bible pour ça la promotion. Côté classe na retard. Même en théâtre, elle le met en retard, ça maîtrise na moté. OK. J'ai lié mon pas fallait dans la promotion fallait na noni. Na Lingala. Si qu'on n'a pas fallu toi la battre ça la promotion en français et bi. Bah c'est belé. Ce qu'il fallait j'ai là ndaba. J'ai la finga batu o balobela fallait na français. Bino bolingi français ba veste, bino katsaka bino banani. Aboya ba. Biso batalinga comment j'ai lelo a changé maloba. A changé maloba parce que na kaya pour la makamba Belvi pour le basco OK baninga bazo sala promotion en français. Film nini ata ba c'est omoni fa film wana wa ya solo bana. Ata ba c'est la promotion en première langue. Et ça comment on dit langue o etala makana e lo ba na monde ce qui mandarin ce qui mandana ce qui langue wana. Ata ba sala promotion. Ata ba na anglais, ata ba na français ba lobiana et compter T. Bakozwa musala ya makasi ya pamba. Jaël tant azopesa ba toutes les leçons morales, tu as reçu la promotion en français. La charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est ça. Ah, on film assis la mora décortiquer en français. OK. Toto longoli be en français on toche lingala. A décortiquer en lingala. Donc ça montre que
aza mutu moko aza ne parvenu ayene kaka continue kaka na bulu yeke lokola atrahir fallu amemaki ye poto afingeli ye directeur na ye oyo lelo kutu na mwasi ne couple babunda mpo batya ye na liste soki lelo amanka bango respect bongo Belleville wana eza bamanka respect wana Jaël oya nango wana siko bapana babiso ekoleka te na bamanka respect wana Jaël azalaki na mobali ya théâtre Jaël azalaki na mobali ya théâtre koto na moni eleka te ya Jaël so eleki te seke basima koyambanga na bémission te Jaël azalaka na mobali ya théâtre mobali na théâtre atikala okoma filme ni to ye avandaka inspiration ta babeta magoda na mobali ni bakomaka filme ni napesi tigre lobeso mbote yao yango ntona okisu magoda na raisonner en tout cas star aussi la raté aux vraiment yango na lobi te donc ça montre que ta azor lo ba bilo mo bo ça la promotion te et puis madame Belleville ba inspiration eza lisusu te comme on a niveau na madame Belleville inspiration eza te mais comme on a toujours na belle production madame Belleville toujours eza langage o Christian Shoga yaka nango obi sortie médiatique ma famille kasi ba ponanat OK obi série Christian Shoga yaka tonga oki ba sila na kinga kati le baraneza boto sili to koti to bongi nde langage Christian Shoga yaka nango azala maîtrise ya makamba oloba nde yango pe Jaël aye nango tozonga ata 3 films na sima totia 3 films asila topanzela bango mibale nani akoma bien tozonga kaka na skini meurtrière oye meurtrière ki film ya silo azolobela wa si et meurtrière ki film no basaki yango nzela moko preuve ane lelo tosokola na Belleville ayebi okoma bafilme te mais lelo Belleville alobi kaka ménopause sa mobali batia yango na bapage tina bapage ya bamusike batia yango Belleville alobi onzembo nani ya madilu batie Belleville na bapage sa make-up naturel mais si la uta ikoloba naza ya mukolo mona page ni check yango atiango na page moko to mona kaka na video na bango taba live ne moko atiaki yango ça montre que niveau ya visibilité niveau na lobby niveau visibilité le loso batie si la Belleville Jaël a la maîtrise ma mbolo bate ala maîtrise ma mbolo bate mutu mo bazo pousser te ba pousser te ay classe na retard Jaël a na problème ya zema bato alongoli comment mutu oza ba problème na vie na yo ozolinga aussi sa problème ozoba ke Belleville bandi kolata na retard mikuta za avantage ndanga baki ngunda mais est-ce que mwana za important na poto mwana za mbongo na poto mais yo longo liseni nde c'est bon bala poto pe ba terrasse ngo za pe ba kanga bala babelo mama ndeni imminence a été détectée donc ozomona ke ba Jaël ozolo ba Belleville so comme un film bien té si la commis film bien wapi voilà et puis atiki nini ba film si les autres kaloko na mo pépé tonto toucher le moment pardon ko ki mangai vraiment to kota kaisa na ko ta pensa to le kango kaka est-ce que yo ko zo le moment ya baba ku ko tia chaîne na ngai so na lobina lingi mutu na lingaka te na blessé mutu wana peut-être na batu poto le kana biso parce que lelo ngana ko loba entourage à madame Belleville za banani eza famille Bota si famille Bota peut-être la biso te famille Bota ba fani ba streamer entourage ne yango wana siko est-ce que ngana ko blesser madame Belleville pona nazo ba image ba tout monde jamais tout en ndeti komona MK kozwa matanga ba Marina la ba ko tsango na première position ke ba Michou bongo yo ebite ye ba beta ina ko beta ba bengana ina ko bengana mata bazo insister kaka filmer bazo insister que eza makamba secret ya famille bazo filmer te il a de quoi ça qui na projet c'est pas ça qui ndoki na caméra et tirer madame Belleville to yebite mutu bazo kene ko na rotindi kae mutu azaka na madame Belleville elongi na ye star a vie na ye donc arrive à madame Belleville MK koti vidéo ou bien mona okela baba kukuma ouais baba kuku moko za baba kuku amayele te comment matanga oyo Jaël ayekoloba lelo tala matanga ya mwana ya sila wana esali barrage batiango na bapage ya Belleville batiango wapi na toilette tandis que ba star nde ba yaki pa Marina Laba mais oui ba star a solo so ba yaki pa Marina Laba biso to zayaki de papa chéri ya matanga yaki na mona ki bango te bazuku to nini ya descente mo ya mama Olivia Kala batiango pa na bango ngana ebisaki bino
batu ya sila bakomi lokwa batu ya PPRD. OK. O banda ko kosa biso Kinshasa ngo ya bien ya ba flair. OK, to vivre na Kinshasa ba solo à l'époque na bango. Voilà. To vivre na Kinshasa mo fulu. Mais bazala ba vidéo mo ba créer là ba créer. Tala ba créer tina wera. Ay mata. Siko ba sala bongo ka pona biso te. Ba sala ba kosa na ba zoba. Bazoba bafani ya bato asila. Donc tobenga bango en quelque sorte l'état moini. Tala niveau l'état moini. Donc voilà bafana asila lelo bo fongola misu. Comment matanga ya mwana na bino MK kodisi liboso ya Marina Laba. Biso mo to talele boy. Totalela. Ici mama matanga ya Marina Laba. Soki keke chéri ba kotisa ki ba kotisa ki siko leti ngape na nekane na ba pete na ngabwe na ke matanga na nena ngona ki buto na te kitoko te bongo azokele na elongi akuti ngala laki na bar ba bengi na tongo ya matanga vraiment azo mana 50 na tika téléphone azo filmer eko sala chaîne na reta siko na zo ngombe na chango ale na zo ngona chango na chaîne bon respecte ba fan na binote vraiment baba kuku siko bazawana ba osepela bango na biloko bongo ma mettre ba maboko parce que c'est le mot bossé comme tu dis ba encourager bango pour nga na moni fan moi côté pa na nga bi moi na suka bino ya bozolela mais kuna MK yibi s'il a un problème sérieux te ayibi te atinda ki cameraman OK et puis atinda cameraman mo bo ebite atinda mutu bo ebite ko atinda lem sous téléphone mutu mo kutu bo satana ba musala makasi yango ce que zo la lelo différence entre grandeur à Belleville sila na Belleville ngana biso te ke zoom achaka sila mukie Belleville mi balé ngana biso ngote bango siko boule bango c'est comme si on dit bazo ridiculiser madame Belleville nzoka ba la sa grandeur ya Belleville sa grandeur na ye bazala bango be censé ba elima ngamba sala kati donc ngai ano 15 jours ngana lo bango tata sila za boyi na ko tombola caméra na filmer sila te o mebilo mebo ba start nazaka déjà bena Belleville d'ailleurs na collègue na ngai na comment na filmer liboso na ye avant ya komelo na comment soki ba benga oni si la ivoirien avant comment ngala comment moi c'est la critique des ya luli il est là mais kasi yango na bit avant ba komela nga reste comment ka collègue déjà Karine Yamba de ça la succès baba olinga ba pomba si la raté la petite selfie ozomona na bon mo suna joie ba dame sur la joie la petite à sa matrice. OK. Tout on a nandaka ba merveille ramboje sali azana mikili chez bango na lingwa. OK. Wana zocha ba yuma mo akenda obungela ngana matanga ya na kama pe yuma ngo palo ba. Pemba tula na théâtre. C'est comme si na comprendre ngote pone ni batu oyo yo ofula. Bato peut-être au kanganga makolo te na maternité ya YouTube to na maternité ya TV au kangela bango makolo pesa ka bango makambo mais lelo bakoma otalisa mandoki na genre moko lokwa ya mo ba ignorance ignorer na nini lelo so beti na mese Google ngana muntu wana kombo ebima lebi kombo na ebima fleur ebima te ngai lelo naza insulukable mutu mo uto mona ngana matanga bi Jérobi ko misika bando banda ozalaka na level papa kuluta famille bota koko ba warrior ozakaka en tout cas ngabi secret na ngeza maboko pembe nakende pa mama sokola te na sambela nzambe ya ba na sambela nzamba ba koko na esa bato TV force vous appelez na lisumu parce que au participer dans moment où babana ko zwa basi na basi yo po o bana pe ko encourager ngo te ngala bana encourager te na bana ko telemelango na bana ko telemelango osenga bolimbisi pa nzambe mais na senga bolimbisi pa nzambe ne na mona na senga bolimbisi pa nzambe ti ba ya ofinga bato ba lesbienne ngana za na ndoki ya lesbienne munene tendresse na ola ne na ndako boye ola mukana nazo bisa nzambe limbisa masumu nanga ba place ba bika asani yo ba jana place ma sala wala ba ndoki ba bebisa ba via ba tala to omoni mutu soka ye ko tatola tendresse tonda upepela ya aya ko témoigner aya oloba mabeni so to sala bana bato parce que ya finga bato misapi ye moko muta musapi OK muta misapi makasi alingi to bano lexa bana ona ba TV
Voilà vraiment ça comment sujet na biso te to le kika koleka et kota lelo ba sortie médiatique ya Bijou la reine ba propos ne surtout aye nango ke aye aleki madame Belleville ata bango ba kenaka poto na ba madame de Ndaya mais baza na capacité na été aleki bango ko traiter Marie-Jeanne Songi Marie-Jeanne atandaka mbetu po a kochaka mibali na chambre na edo akotandela mibali mbetu mibali fo ba ya wana mo ba propos ya bon biloko wana ah ba tout ba commentaire ba géri yo ezali kama Marie-Jeanne na Bijou la reine bala mibali ozo kota mabala basi eza kopesa ndeko moko otozo mona osa mabe to pesi conseil voilà omoni Bijou la reine il faut zonga mutu OK Bijou la reine aza Djibouti ya Sila oui mutasala la reine Kilimanjaro kasi obi point na benge Djibouti mabele pete batu nyonso bafinga Sila limbisa bango ndena ko limbisa Bijou la reine basala siloga makasi papa kasi à part siloga makasi le pardon c'est une puissance qui libère mais ndenge ni sila ko kozwa mutema ko limbisa yote Bijou la reine ota mwana soni na bilamba na ezeka tika makamba ko ya poso omolinga sona bina vande la pena régler Bijou la reine o bablo ko sala na c'est pas bien OK tango ya chaque fois ko humilier madame Belleville Bijou la reine habite ke ngam na yembaka na famille bota abosa be mission da ba var abosa ezala nangati naebi nanga mno chai micro so bimisele ba var ezala ngati siko seri wana soit prince yamba o soit ngana yamba o ezaka bino mibale soko leki ne mission so nde oza confirmer leti mwana na babenga soki nani Bishop masa nga prince aboyaka va bi continuer na tester mama na famille bota oh ayaka te oui ayaka te ngam na tinda ka ngabi keno luka ya géri ngam na tinda ka to kutana me na vedi stade ngai kutu posa o changa bakal ngabi te c'est que nanu okoli to tester ona Bishop c'est aza mama na famille bota ayaka na emi donc Bijou la reine biloko osala ya koya ko humilier ka baninga ne basi mais atala sko vie baninga azo humilier bato balandaka biso ba encourager ka tu parles bien kenena e bien mais tant ozonga yo moko na ndako on comprend que Marie-Jeanne lelo a tourné ba théâtre à part pas Belleville parce que pas Belleville ça quoi France 24 so ka zo tourner kuna 11 so cela veut dire Marie-Jeanne a na niak a la performance artistique lelo performance artistique il y a Bijou la reine oye muta c'est ça Bijou la reine succès Karine Amadou Chega komi filme ya madonga komi filme ya madoto beta na fara ya banane sala succès na cheba ngwa contradiction te na ser na ye OK eza bitumba ya biso na biso ba scénariste na bato bo jouer c'est ba principal voilà on se comprend donc Bijou la reine façon na scène na ndimi de scène azate et puis sur les autres bito comme to tangela Bijou la reine ba papier tout na Bijou la reine film nini au joie au marquant au joie principal la reine Kilimanjaro ezaronde kasi mo kazaka principal film batu mususu babima ba star na sima baninga ba yetola ba moto baninga papa kulutu batu mususu ba yetola ba sing ba moto baninga ngana peso ka exemple la charité bien ordonnée commence par soi-même na film boîte noire modéro benga nganoko étoile de grande sœur na ngai Sifa nièce na ngai Gesho fiancé na bota la film na somo mona Nigeria kumba film wana OK na joie frère na loba ni verset biblique mais expression na ba mona ki oya sambela ka voilà et puis la zakara na utara na malade na beta 2 ans na répétarati OK so Bijou la reine na film siko boîte noire produit par Alpha Bokoli ici la joie azora fiancé ya Duchi Bijou la reine azana nini te so yebisanga lelo Bijou la reine lelo asaso Bijou la reine a komi ko vivre na ba bengi ba yambie émission $30 $10 à masanga $20 au place à Hollande lobi mabe eloko yango moni aye ko répondre kovo pour kovo do pas le ba yango basa ela ke tintiani biso to za la posa bimisa ba makambo te mais bango baza na besoin ko bimisa ba makambo parce que yo finga Marie-Jeanne za ndako na ye allo
alota kakolo lupango yepe pana bango ezali pana bango moi ça mbinga pembe bongo ero pana bango abi pana bango ezali atika biloko na bijou la reine o ba ya ko beske ngana lekine émission na fingio te au toucher logo OK so au toucher logo en tout cas tuyaka même aux maman biso na kango maboko belve betu franchement mais au moment où que au maka pingali mbisanga au pas de famille maka pingali mbisa heureusement que tu ya za famille bota maman nga zo bondela to uti showbiz maman ngabi na zo bondela pour la mbulo katana na biko donc bijou la reine silama kwa ko kanga batu basongi yango tunisa comme na théâtre boena na vago ezaka ka bala mibali o baza ba ma chéri mon frère na bala baso baza ba deux fois bo sangani bo sali lisanga ba association de malfaiteurs c'est pas normal bijou la reine ya rovandaka o ba yo leki belvi na butu to na moi po na butu wana bi obike na via butu pezali te na kindoki mutu akozala mapango azana bana mais na moi ezali ne logote c'est comme ça des vie au bijou azo mené belvi azo baleki belvi oyo akufela alingi belvi acha 5 matanga cotisation et puis à Kenati Dubaï yango na bien belvi azo loba o ngana yeto matanga belvi ya mabatanga ya famille madame belvi na kinoise nga nazozonga déjà ya kobe frère de Régé bimi oye matanga ya Belleville mais Belleville apesha na frère de Régé tozonga nga na ye na taxi tozoseka nakazaki lokola 20 ezaki nde boye akamwa ye matanga nini ata ya comédien ya apesa ya frère de Régé nga kutu biloko olia bengana nga kino vanda kuna pa batie biloko olia na misa lokoso ya olia lisulo na restaurant ozomona ezala moko bakanda mo bazaka ba vrai te lelo loko kovo pa ye ko préciser biso engagé na mwana mobali ya bato ya rozela ke mbongo ya bisenga senga na bio ko banda ko lekela ngai so ezaka na dia nini yango po ye c'est comme ça de mo pe mobali banda ko sepele na bongo te mobali azaki na azala bolingo moi c'est problème ezali yango moni bato ebele so moni oza na camarade mo azosenga trop na vie aza vrai te mabe OK so moni même na ndeko bobotamine na famille moko asengaka trop asengaka trop aza vrai na yo te alinga ko mpona biloko ya moki solo yango moni pe kovo auti koloba ngo awa ndenge lelo Thérèse akoma révolté pa madame Belleville bakata biloko libata mais oui Belleville pesaka $500 $800 à garantie ba pese 500 abi 300 zolando na sima 300 ne komi lokola nyongo ye na teva ya kokosa biso ke babeba na Belleville po akenda retourner pas sila ben oyeba balobaka est-ce que Belleville botala nano bandeko baza pa madame Belleville ba retourner pas bato te OK nalobi lekechu ya vandi alobi Belleville apekisa bato ba retourner pas ni Kenya jouer pas lekechu te nebi te tabaloba makambo bakatsa ba public balanda biso ba bazoba vraiment to yo moko nde bidefa banyongo no ekwisa ba ekwisa na production nyonga dada ti lelo 5 futa te nyonga Marie Jeanne $1000 opesa ndambo etikala ndambu tala niveau bozo tamwaka na banyongo okwa okufa ba komo tangelo banyongo na famille mutu pa talika bi lokwa kia kirene kaka akena ngoka village pas de Kangama siko ba biso ba mona biso to souffrir na zata na nyongo mutu te mutu afele melaote eza pasi donc ba bijou la reine eza pasi papa kulu tozo ke na biso vraiment na suka deux questions totikali nango et comment on a sorti médiatique ya Mayonnaise que Mayonnaise lelo to mona ki ya wa Thérèse yaka na makambo ya kimpesi yena ya gola ya gabi pe ba yaka nango ba betela kango sete ba lobi makambo ebele bo et lelo to moni Mayonnaise va na TV pona ngoloba ke ba sorti médiatique nyonso bato ba ya nango na kimpesi iza makambo lokuta kimpesi lo roman que les quatre zayeka ba tourner ba zone naibisa bino te ke ko finga Belleville eza salle d'attente ko ke jouer pas cible. OK. Mayonnaise ayaki bongo pour sila tia na film. OK. Mayonnaise ayaki bongo alobaki bongo pour sila tia na film. Si komone loko esalami eza nzambe ya Belleville abondela Belleville. Omoni Mayonnaise babaku ba finga toza. Kalate. Ba finga e mona déjà. Parce que yemo va se contredire. A se contredire yawa et puis yem danga o confirmer. Yemon mundaka confirmer au place abina linga mwana mwasi wana te tangu bino bana mibali bozo beta masolo soit disait mwana mwasi mo bazaki ndumba place mo bokendaki nga depuis na ibana na Mayonnaise na bida ya mwasi
nga na longwe Brazzaville na 2010 Chacha Koto elega te na lobi boye na longwe Brazzaville na 2002 modero zunga na Brazza na ye na kuti ba mayonnaise mayonnaise atika présenter nga moi snete chilole mi na yo kaka masolo o azaki mo sa mayonnaise ba botoli o azaki mo sa mayonnaise ba botoli na ebité balobaka o azaki mo snete ba botoli o ba botoli il faut qu'on état spirituel ya donc on comprend donc au moins ba biloko bango ba sala na mayonnaise na tel film na Biso TV plagiat eloko azosala na ndoki azoloba na tombolisi wana na kotisi ndoki c'est du plagiat boza solo ba maela okomate ndoki aloba mais ata na ba YouTube makambo zo osala mayonnaise Dido une menace Nathalie na Biso TV kuna aloba ke atali nga na za star Nathalie mais Nathalie scénario mo boyo na ba tout ça na ba ndako babi non ça c'est du plagiat vraiment. Mais au moins, il y a un kiti à régler Belleville. Vraiment. Mais Oyo, Belleville, Lelo, mayonnaise, on a coûté de temps à autre dans le bureau à Belleville. On a coûté là, non, mon aïe. Parce que, vous avez préféré que banana Belleville ka po ba chabi na ba film. Voilà. Nani wa sa bebana na mutu po Belleville cha na film. Voilà. Azate. Merci. Belleville a tchaka mutu o azo mérité. Belleville so zaki o même soki Belleville ba ka choqué si là. Na ba comédien mususu. O mona pena ke yo yaka kota cha, yo yaka bana boni, ba tu boni ba pa si la kuna. Ba si ba lembi babaye. Babaye vraiment. Ba mo ba lobat. Na ka live mo ya mida ba loba. Eh, mutu so uti pa na biso pa jouer pa Belleville ça ka passi. Yeah. Mais pourquoi ce qui monte à qu'on n'a pas d'emba? Parce que la France 24. Ah mais merci papa pour le bien parler. À la France 24. OK. Visibilité. Dans les lois, na ocha défi. Bana o Belleville zo encadré. Na bana aussi la encadré. Bana ni le ba avec ça ba film belé. Na ba film ba ndeko la bango mibali ba tourner le quoi ba grâce nous solo, ba tourner le quoi ba carbo solo ba nani. Baronel, donc au moins que les gens na Belleville baza partout. Et le lopé sous madame Belleville a élibiso industrie à cinéma. Mais oui. Il a tangi sali sous. Na émission. Azo pesa cours à cinéma. Théâtre ça oyo bino bo batu ba yeba ka te. Ya ngoni nga timbela ka ngona lemba na landa ka batu na ina. Ina OK. Théâtre ça o ba zuma ba salate. Théâtre o zuma mesana ka na rôle moko ya ko liaka ba misuni ya batu ba filme komela makila batu on ira na mena ngoti na butu ezelo ka asala kana donc théâtre za wana théâtre zali o madame Belleville azomona na ba atelier nazomona ba formation. OK. Lelo maman moko so mwana lobi ke na ke kota théâtre pas Belleville yo kasi maman na oboy au CPLA oyebi particularité à madame Belleville so ka zui mwana ya théâtre à orienter la vie normale. La vie normale, voilà. Comment si la zorabano mis se fongwama. Ayebi magoda makasi, ayebi makambutu, yaka obakisa ba client. Oyemo paza te na koloba makambo nga lobite. Na lobika ke azorabano de ba se ba fongola miso. Po ba yaba obakisa ba client. Ayoza kitoko na kitoko no oyo okoteka mamakasi. Belleville ayebisaka mwana oyo eza professionnel. OK. Salango pour la vie na yo. Vraiment. Aux la responsable ya makamuna yo lobi. Donc c'est ça. Donc mayonnaise tika et puis mayonnaise tanga yaka. Est-ce que eba ki papa kuluto na famille bota? Ayebite. Nazala ba argument solide. Ya mayonnaise. Amoni siko lelo wangani maloba na Awangani yango. Siko lelo na bibiti jingi. Mutayaka na makamte, lelo mutayaka na makamba ya kisoi mutu ayaka na ngonde mutabimile lo tijingi o elo côté ezalaka subu yaka lo babo mpwali po ba chabino na ba film kapo batanga ka ete meton tango kombo na ya mayonnaise na ye adembe kuna ba lekaka ne mayonnaise ayeko wanga nango eza passe et papa kuluto comme la mission na suka conseil no kopesa ya Gabi na ba sortie médiatique nazo ya nango ya Gabi aza mutu apesa conseil te nga nazo conseiller mwana ya Gabi. Mwana ya Gabi auto sala mbela moko. Nalinga ke mingi tonto wana. Auto sala mbela moko alobi mama na nga soka azui problème na bato ba attaquer internet. Mama na ya azana mangengenge. Mama na ya azana ndako avandi.
est-ce que mutu quoi maman Marie Hélène mutu quoi na kitsa tout les bordi azate azaka na bémission te sikoyo maman na yo muninga na biso ya lisano tozo potana na camarade ya chacha tozo potana ne awa sikoyo yemo ne mtami komisa bongo aza na chaîne eza na visibilité na été visibilité mo zaka ya kolamba mibange ne pe bazali ya likamni lisalaka ta ba gag Nazo tela Gabriela ndeko boka mana obi jipo za kilo kola kabwa sesa kabwa ndo bina no nde ya Gabriela ndo lingolata mingi nazo tela ya Gabi wana ya Gabi nazo benga ya Gabi ya slogan ya Gabi ya te ponga na mwana série 7 mangé bango bakata age na BBA ye baza 40 ans ah 40 aza 40 ans na hizo mkona ndio na mama mimika bongola ba déjà ayo kufunda ni c'est sukia ayo kufunda même koso patu ba retenir ni pardon na bona patu ba retenir ya Gabi azaka na internet OK atika koya ko choquer mitema ya batu na internet vraiment ce qui conseille na mona ba de so ba komaki na commentaire wana pesa ne maman no conseil na internet na ningi ba fanatique bongo vraiment place mabe ezali baotalisa mabe et puis le banga ce que ezali ba comédie botika hypocrisie ça c'est yo bazo salo mabe ozo bomba yango to perdre ba comédie belé awa oui tamba salo mabe bimana mungongo belela parce que mabe na to yebango pesa biso ta ndisa mutu ango biso beto koma olobi ba mami keli yo wana komi yo bacheli yo wana balakisi da ba tu site na ba page tamba osalo mabe bima loba kosa la hypocrisie te on a moment de comme to moment biso na Belleville na biso letinga boko benga nga pe na garde du corps makasi boko benga nga mukala na logo na bwa Belgique njingu mushabilamba njishala bulumbu wewe mupendela mamu Belleville njingu mushabilamba njishala bulumbu tufwa neba Belleville ebila lingana ngoba ni yo fingi Belleville na kolongola bilamba na tikali motaka na kangyo na bitumba to kufa nayo ndenge chala mwana emba wewe mupendela mamwe njingu mushabilamba njishala bulumbu OK Belleville za mama tangu bino boyaka ko finga c'est bozo finga mama aza mama ya famille bato tangu bino bozo ko finga boye baki retour pe bozongela bino vraiment donc ponanga eza pasi ya Gabi atikali visa ezo sila kala mingi te ya Gabi ezo kende ova na poto azo luka tout à bordir mobwe na ebite ngunda pe na muto a Belleville simba te donc voilà on a comprendre au moins loko mwana yaka nango avakende tango ndoko avandisi na kiti mwana tuti nzoka ezalaki eloko moko boye po biso toya tobetaka eke tolakisa kuna keta mwana aza menase yango eloko ya Gabi osala ya Gabi totimbelo visa na ye azoki ya 3 ans maleme mokolo bakosila ngo makambo te soki etikali na inane normalement faki na poto akevanda akevanda na poto mais est ce que na poto émission à $50 à des akuna. Je ne sais pas ok kuna. Tant de cela va partir à téléphone à Tindé. Parce que pour tes amboka ranking. Ba vivre à 80% ranking. On coûte na famille bota mo ba fente au fond. Ta ya Gabi ko tambo. Et pour le lien ça. Et ça pour les vatsu les vanine ba. Donc ça passe ba tu ba retenir. Papa kulutu na bino linga bino makasi. En tout cas toke na otala ba film biso yo nde tozalaka seko na madame Belleville a aussi banzete biso pe ba mpaka ye pe mpaka to ba tozalaka famille bota na ye pe tozaya ngo wana na kimobange to beta masolo ya famille bota ndenge ezaka bino bana lelo boye binde biso tozalaka na famille bota na biso. En tout cas, babi awa 100% madame Belleville, awa trahison il est karaté. Vraiment papa kolutu ya sir donc papa kolutu ya musuni ya famille libota awa trahison ils étaient papa kolutu moi quelques dédicaces na yo. En tout cas ba dédicace na ba famille libota nyoso la maman chérie ya moi si et ya Sylvine Jolie, maman Claudine Bokato, la maman Minata Tulomba, maman Brigitte Nkoufi, papa Jaboud Mayembo zo karaté na maman Nas. Boni libota Alino Soba Motema Matina, tous à la toujours né, tous à la c'est la famille,
maman na biso maman ya Congo Brazzaville natif ya Point Noir les lois na poto à sa famille botate mais s'il y a un problème pour la famille bota pour madame Belleville a préféré contribuer donc na peso ba mbote belé ami yebi place ba maman belé ba ngate batanga ba kombo na ba maman belé bo ngate na tanga ba kombo na bino na peso ba mbote belé maman Aline na peso ba mbote belé peso nga papa mbote maman Aline na Toronto peso nga papa mbote peso nga na tanga kombo na notanga ka kombo maman Aline na Toronto peso nga papa mbote ba famille bota nyonso bolinga papa kutu na bino o pe bolukaka batebele papa kutu pesa ka numéro tele loko tozio bazoka nga dernièrement pa ya Pamela plus 243 98 15 35 131 plus 243 98 15 35 131 plus 280 plus 243 et plus 243 98 15 35 131 131. Voilà, en tout cas, nous aurons Papa Kouloutou Yangwana, Soro Bengi, Papa Kouloutou, vraiment, Ouzana Yemoko. Merci beaucoup à Nadongole Sanzamba Versa. C'est un grand merci à d'être laissé maman. Mifi Lessa. Merci beaucoup à Mifi Lessa, monté ma papi. En tout cas, Niki Lessa, Irène Kialuta, monté ma Richard. Merci à toi, Nadi Kialuta, Karine Nizanga, Patricia Branco, Jocelyne Kialuta, Bibi Choumou Somba, Ipoupa Décoration et Boni Basanga Maman Nicole Loboko. Un grand merci aussi à le roi célèbre Christian Ngoma, ya petit du foie na mignon noble, mauvais property d'Acosta, Jean-Paul Kapinga. Et merci beaucoup à Jenny Lema Aquarium qui lui a Congo 10 fois belle. Jana Banaka Motema. Jenny Lema. Ah, Jenny Lema. Jenny Lema, pas qu'on t'a les liens. Jenny Lema, tu banda pena. Na ebene internet, nazoka combat Jenny Lema. Jenny Lema Aquarium 10 fois belle. Jenny, montre-toi. Jenny Lema. Manifeste-toi. En tout cas, bon, kata parti, pardon, botine de langue Jenny Lema. Na oyoka na bana matete, na oyoka boy. Jenny Lema. Papa Koulouta les. Baza batoto banina boto pas ben internet kala. Benjulu kable. Oui, ngana kosola ba trophée moi opesa batu penoyo. Merci beaucoup et Jana Banaka monté ma rubrique Bangala Palobi, merci à toi Pierrette Madimba et pardon Mireille Madimba et merci à Mireille Makaya et monté ma papa Jérémy, papa Jean-Claude Ataliana, merci na Chacha, mon asuka Songi, Exode Mikiebi, vraiment darling CPI et merci beaucoup à Natatan Jakumba, ceux qui a zongi te à la prochaine occasion, bye bye.